comment ça se fait que nous, yo que copé sans autres na yo et pas à ça. Vous savez pas qu'il va m'y faire la route à votre voyage à Bafos à Bafos à ça. Ils sont pas divorcés. On n'avait pas de problème. Moi, j'ai donné de l'argent. Aïe, photo sur le pain. Mon salaire a pas si je le fais là-bas. Comment ma famille vous a pauvreté ou bien il le je comprends pas les saisies, mais c'est pas possible. Pourquoi ça kana kaka, vous ça kana kaka sili. Ça s'arrête pas là. Coleti ou comme la zeb. Vous voyez nos zeb, est-ce que vous vendez la auto ni vina. Vous devez un téléphone hier. Ye azale qui n'a ya ça. Maman va venir qui colli ou la pierre à taper au dessus ma fond de tu ma bouche à lèvres. Information na yo. Ça m'a dit de le politique. Oh. Moi je suis venue ici pour la salle yo quoi. Au moins il y a quelque chose qu'on yoka histoire. Il y a fille mon pour voir cette terre par la tina kati. Apparemment ni fona que maman mi bali ce qui est na mati. Comment on a ni fona to qui respect na na boy na misam. Maman. Maman quand stop. Stop. Oye pe jour obin na téléphone. Mam na ya mbali. Na lobela ko tiki na samo sina yi. Yo bete nga bato. Na na ba na misa na nakanisi pasi na yo kolo na ekulusu kolo nanga. C'est la même, to changer couleur. Fimbo na pasi oyande mawe yo tali pamae yo kufeli ngai kolo nanga nakanisi pasi na yo Yesu na ekulusu kolo nanga Jésus. Fimbo na pasi oyande mawe yo tali pambae yo kufeli ngai kolo nanga yo kufeli ngai kolo nanga yo kufeli ngai kolo nanga. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. To sali 3 vidéos na même elamba. Kunezalaki elamba naturel nyango ndenge zali tout to changer to ti yango moi rose et sali rose jaune et to changer yango un peu. Shalom à tous, shalom à tout le monde, à quel que vous êtes en train de me regarder, à quel que vous êtes en train de me suivre, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonjour, bonsoir cher internet ou quoi. Non. Parce que ngana ya raté pour na ba analyse. Moi je viens pour un conseil, pour la parole divine. Mon frère, ma sœur, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Avant d'abord de commencer, on va rendre grâce à Dieu comme l'habitude, comme d'hab, parce que ça lui, il a passé ma casse. Zambe na bolingo nakanisi pasi na yo na ekulusu kolo nanga nakanisi kufa na yo Yesu na ekulusu kolo nanga fimbo na pasi oyende mawe yotali pambae. Nani atalaka mabe oyo basalaka atalaka ngo pamba? Nani oyo mabe oyo basalaka ye amonaka ngo pamba? Azali te pe akotikala kozala te. Tout le monde fait se défendre dans sa vie.
Oh là là, ceux qui nzambe alingaka se défendre. Yo nanga, tonga kitoza lobiko. Yo nanga, tonga kitoza na bomolelo. Mabe osalaka, nzambe alingaka banda kolimbisa yo. Yo moto linga kotonga. Ngana yebisa bino chef wa. Moto banda kozwa telefone banda kobenga tonganga. Et kangami na matoi na ye. Parce que vous aimez tout à parler des autres. Vous aimez tout à parler de mal des autres. Yabino bobomba. Ce qui intel a lobby A, yo komise na B. Monta lobby bo yo wangani, obalusi, o lobby. Ozo luka kimia te. Luka kimia na moto nyoso. Peto la maliboso na yawe. Nako yebisa yo lelo. Tribunal la nzambe koya. Luka kimia na mokolo nyoso. Peto la maliboso na yawe. Nako yebisa yo lelo. Tribunal la nzambe koya. Tribunal la nzambe kozala Tribunal la nzambe kozala. Mokolo yebite mon frère ma sœur. Ayembi nanga na façon nanga. Voilà. Yo moto linga koluka petote. Yo moto linga koluka kimia te. Yeba ke tribunal la nzambe zali. Mon frère ma sœur. Tribunal la nzambe zali. Elambango lokola obat muso alobona konji, bat muso alobona ye munene. So na ye munene efanda kanga vama boy, ebushaka te. Lokana jimine moke ezo kita. So to komi ko batela nzoto, poto komi na biso. A bientôt là tozo sala. A bientôt là tozo sala. A bientôt là tozo sala. Faut to batela nzoto. Faut to batela nzoto. Zoto nanga te pelo ya nzambe ye tikeli mo santu wako vanda. Nako kumisa kanzambe na bokasi ya nzoto pe molimo nangai mobimba. Nzoto nangai molimo ya nzambe ye tikeli mo santu wako vanda. Elinga nzembo nako kumisa nzambe na bokasi ya nzoto pe molimo nangai mobimba. Hey! Na boy, ala kanisi makopa de moi de ta Marlene Sak nzoy sekawzali. Na boy, nazoto nanga. Na boy, nazoto nanga. Onzoto nanga ye. Name tikili mo santu wako fanda. Esike molimo mo santu wako fanda, oui. Ya, mama. Nzamba koma ndeko lala awa kolamuka. Toi aussi. Comment ça? Jije na unga ndingo lingi. Tonga na unga ndingo lingi. Finga na unga ndingo lingi. Kosila no makambu ndingo lingi. Loba iseka na loba kite bakisa. Problème ezatemi. Oya mona kabipa inyoso. Oya aza maître nyos. Azo mona yo. Shalom. Na pesi ba boni na nganyo so mbote. Premièrement, ba boni na nganyo so na pesi bino mbote. Ba frère, ba sœur na nga famille bagina mobimba, famille bakowanga et famille ya mobimba na pesi bino mbote. Na pesi ba onyo so ba soute na kanga de loin de près. Onyo so ba dispose katana bango ba landa kanga. Bisika nyo so bo se retrouver na Asie, États-Unis, Afrique, Europe. Europe, Océanie, sika nyoso bozali na pesi bino mbote ba oyanga ba boni na nga nyoso o nyoso ba s'abonner na chaîne 12 étoiles TV. Je vous kiffe, je vous love. Vidéo mzoso na loba quitté parce que j'avais un peu mal au cœur. Jusqu'à ce point, dozo continuer notre histoire, mais histoire mon côté. Okuna na loba ki to lingana to salisana. Oyo tokoloba eloko moko boye tokoloba. Avant d'abord de commencer, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Tondo Père, je te rends grâce. Yozali Nzambe. Papa nazo teleme la milimo nyoso oyo za kotungisa chaîne 12 étoiles TV. Oyo nyoso azo bundisa chaîne oyo papa. Pour être chaîne oyo zo sala liloba na yo Nzambe na bomoi. Je prends autorité Nzambe na bomoi. Béni mutu nyoso oyo landaka biso mutu nyoso akomata
takataka jamais like kaka bénir ye nzambe na bandako na ye oya azwaka temps na disposaka nzambe papa pesanga esprit ya discernement ya sagesse nzambe molimo mosantu na yo kamba ngai molimo mosantu na yo conduire nga par le nom tout puissant Seigneur Jésus Christ Nazareth mon Dieu mutu nyonso akosignale mutu nyonso akoloba sisi nzambe moto na yo nzambe batalaki basimbaka te poto yo zali nzambe. Nous tous nous sommes des enfants mais il y a des enfants Seigneur je m'abandonne à te sainte main divine que ton nom soit glorifié que ton nom soit glorifié que ton nom soit glorifié par le nom tout puissant Seigneur Jésus Christ Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Mbote na bino nyo sesika bozali. Partout où vous se retrouvez, oyo nyo se balinga ka chaîne ya 12 étoiles TV. Oui, melinge badanga suzo le commençant à mokos. Seigneur Jésus. Changement ya temps. Et si quand nyo se vous se retrouver, et si quand nyo se vous ali. Ah! Et si quand nyo se vous ali. Na pesi bino mbote. Oyanga. Lelo na ye kosola na bino mwa lisolo moko moke. Na otosala video moko boye bokomona ngo kaka. Neteni meme teni. Na otosala video moko boye. Na otosala video moko pona boyi nasala lelo après sous lobby j'aurai pas de temps, lundi j'aurai pas de temps. Mardi, je n'ai pas le temps non plus. Mercredi non plus. Jeudi, encore semaine. Et on a profité quand on a salaka. Je ne peux plus aller encore m'échanger encore. On a sali quand on a salaka vidéo. Comme je viens de parler un petit peu concernant ma cambouana dedans. C'est ça que je vais continuer à parler un peu encore de ça aussi. Et je ne voulais pas vidéo et nini. YouTube lini bandaki ko signaler biso ke ezosala ke non izokata bon bref là tu comme déjà n'attend oyo toujours couler na yo ki sabino message oyo vite fait audio oyo vite fait concernant notre frère Tcheko Matondo s'il vous plaît aimez-nous quand nous sommes encore vivants et vivantes to sungana to salisana take mutazana na bomoi ndeko asali video na ye moko asalaki boye bato bakomi ko partager partout bakomi ko raconter ce qu'il peut raconter les gens commencent à parler tout ce qu'il peut parler le bien et le mal. Pourquoi peuple congolais on arrive jusqu'à ce point à critiquer nos frères nos sœurs jusqu'à ce point pona kolobaka mabe pona bandeko na biso ya mibali ya basi et loko yebi histoire te tu veux toujours fonder kaka mabe pe kaka yo mutu ba mona yo malamu mwana loba mingi ezate parce que to saka volume moko boyoka à propos ya kendo ko salir ngai na ndeko muchopi bonjour maman journaliste Victoire Baginama naza journaliste te papa ya solo na yoki motuno na yo tuni ngai soki makambo yango ezali ya solo to ya lokuta na émission oyo bato ebele balandi na chaîne YouTube moko ya ndeko Mida. En tout cas naza na regret makasi. Je suis désolé. Invité ceux qui sont là bas combat ya vie au coma. À propos ya okendo ko salir ngai na ndeko Muchopi. Ndeko Muchopi c'est une actrice comédienne qui se respecte. C'est comme moi aussi Tcheko Matondo. Je suis un artiste sans polémique. Nazalaki étonné ya kolanda émission wana. Moto atindeli ngai lia na pota bilanda émission Makambazo loba. Muchopi achelinga poison. Tubundaki na mobile na ye, toweli Muchopi, mobile na poto, tout consort, machin. Une histoire
Jusqu'à présent, je suis en train d'imaginer. Ça s'est passé quand Nambola nini, namwa nini, ndenge nini. Ata soki mobali ndeko muchopi. Nayebi te soki azalaka wapi. Ndeko muchopi aza ndeko na ngai, tosalaka ba théâtre. Et puis na ndenge ndeko mida alobi ke azwi ndeko na ngai ya mwasi. Famille na nga mutu apesi ye information bakangisa muchopi tout consort. Ça me dépasse. Je suis ici à l'hôpital à Mokali chez Dr Mogijo. Et c'est qu'à prise en charge nange Zwami na motema na ye ya mawa ya bolamu nyonso o na beleli même bakonzi. Ata ba médecin no basungaka moto moko te atikali ko se présenter na niveau ya bakonzi to ba médecin. Mais docteur Mogijo oyo boyebi na cosmétologie oyo atraitaka poso ye andimi kozwa prise en charge na ngai mpo naza collaborateur na ye, partenaire na ye. Ake kosomba na bakisi oyo ya trop cher. Bakisi oyo ya ST ezokute ba $2800 2 paquets. Bakisi ya poison oyo etraitaka na ba maladie mosusu ya makasi koleka poison. Ba hépatite B. Ndenge nazolobela bino je suis à l'hôpital. Ezoyokana, uzana na hôpital papa. Maman Victoire Baginama. Tika kaka Nzambe. Ayoka mawa. Oyokana yeka Parce que papa. Ndekomida, c'est une sœur peut-être dans la émission mingi. Asala pe émission ya président Gabi. Gamba ya liboso na mona ye na yoka ya yebi ata yete. Pona talaka bato kolanda. Mais atikali ko benga ngai te, asololi na ngai te, ayebi ni membre ya famille na ngai te. Kasi histoire nyonso oyo a créé oyo euti wapi? Est-ce que ata ndenge bandeko ba artiste basalaka ba buzz na ba YouTube? Za ba base bosalaka basalaka yote bango basalaka ba base. Pardon, de YouTube oye na makambo pas de moko bo. Mais j'ai une vie discrète. Na meka ko sala moins fort, na meka ko sala moins bien. Ah oui. Na bandeko bansu. Tout le monde. J'ai du respect à la mais presse. Les gens ne nous aiment pas. Les gens qui sont gentils, les gens ne nous aiment pas. SOS pour que les gens me soutiennent. Mais personne. Non, il y a qu'à se lancer. Il y a qu'à lancer un sujet. La vérité, il y a Somo et Bimi. Comédienne Muchopi. Aliesi Tcheko Poison. Jusqu'à ce point. Jesus. Aka, Jesus, my God, please. My God. Histoire moi c'est pas ça ka wapi. Nandoto. Na kindoki. Mama na ngai oyo tosalaka oyo tolonaka. Tofutaka. Tobukaka. Ya moto bukaka. Amen. Awa kana sa mokili kasi musoba okota ne lola teli felo direct. Ena Benjir Mosusu, je ne suis pas na wiko zo mwasi na poto te, na za kitoko te. Lokaka ye moko azo sangisa parce que pourquoi elle dit ça? Pendant que cette émission passait, j'ai tenté de l'appeler et j'ai tenté d'écrire, j'ai écrit même des messages na Sewana. Mais voici Tchekonga wapi. Mais après, elle avait commencé encore à me torturer. Abandeko nyonso bakolanda émission na yo Maman Victoire Baginama 12 étoiles.
ça la justification te. C'est quoi ça na conflit mon côté na muchopi? Ayebi kutumbula na mona muchopi te. Atikala jamais kozala ni kutu ata kutu o kotakle que non ba série toujours tourner ba film ya lopango pas major zolo. C'est ba série wana ne tonne kufuta na bosobolo. Même pas kutu une histoire c'est comment parce que c'est malheureux hein. Ba vie privée Congolais. Akomaka moninga de Congolais. Ba vie privée aux est solo. Benganga on tourner dans émission parce à poto tout ça. Je vais vous parler de moi. Abenga yo bakoyoka bakokota te bakotala te. YouTube oyo. Bangona bango pe bandumba. Pour ça, je suis désolé. La photo nanga pe batie wana. Mobile yango pe kitoko te est-ce qu'il y a cause pe moi c'est na poto mutakange longi tout consort. Ngo poto ngonde za paradis. Eza lola. Amami da tika nzambe apambola émission na yo. Tia. Poto ndeza lola. Poto ya paradis. Déstabilisation oyo lingo ça na vie nanga lisusu pona mbala mibale. Osala ngo susu Je suis te. entre la vie et la mort. Nzambe kaka nde Akofuta. aza na vérité. Amen. Tika nzambe alola. Apesa au succès ebele. Aoyo nyonso osali mpona ngai abezo wana. Merci mingi. Voilà maman Victoire Bakinama. Nazala na hôpital. Nazo continuer traitement sous prise en charge du docteur Mogijo. Et na ba médecin nyonso. Le docteur Charles, le docteur Moussa, la docteur Grasse, la maman JV, le docteur Didier, la coréen, la docteur, la médecin infirmière ICA. Bon. Nasuki awa. Nasuki wana parce que là komi ko abaki mwa bato na ye problème ezate ya toka liboso na kotsaki parce que tosaka volume moko ya toka liboso na kotsaki nyonso bato akina de volume na moni video oyo na okotisa ngo liboso bo mosusu na salaki na okotisa ngo après tozo linga tosunga baninga na biso ngana ye na YouTube te pona kosala buzz na ye na YouTube te ba kosana kotisa ba 1000 ba 10000 ba 50000 vies si plus tard le seul Dieu qui sait biso lokwa tozo tambola na vérité na sincérité na bokimi anyoso so tosali eloko to chaka titre na façon ndenge tosali to chaka titre te bitela to chaka titre moko boye po ya attirer bato po bato bakota batala non to chaka titre selon makambo oyo tolobeli natangaka ba YouTube na bino natalaka ba émission na bino ba quelques-uns je rentre d'abord dedans je regarde les commentaires na bino batiaka il y a beaucoup de gens que vous critiquent aussi à travers ba commentaires na bino il y a des gens qui va finga bino à travers ba commentaires batiaka vous olobi makambo boye o tie titre boye po ebenda mutu akota atala to boyi tozo luka ba otalisa batu problème ezate eza po batu bakota batala lina yo problème ezate il y a pas du mal mabe moko boeza na kati ezate mais ko sali réputation ya baninga ko sali réputation ya batu boza na beloko mosusu te bokoki kosala chez nous na 2 étoiles TV tosangisaka nyonso lala topemisaki nanu baémission ya bapaster la tozolinga tozongela topemisaki na baémission ya bapaster ya banini tozozongelaka mingi te parce que tozalaki na mpe comment dirais-je na mwamba makaba suspension ebele pe ba avertissement ebele sikoyo ebandi okitisa biso ba visionnement na biso ba vie ezokita vie emati ekiti vie emati ekiti nga bino
nakopebisaka mbongo te tout le temps kosalaka biloko ezotalama bien te. Je vous parle à chaque fois. Nzinji ayaka kaka place o ezaka salité. Yo somona nzinji aye place eza propre. Yo somona fourmi aye place eza propre. To fourmi aye place sucre eza te. Est-ce que tu l'as déjà vu ça? Non, pas encore. C'est pour cela que chez nous comme ça. Moi, je ne viens pas pour parler pour les gens. Comme notre frère Tcheko, il vient de parler. Surtout ça, il va baiser. Tu as rabiso ko sala eloko pona motote. Bino bozali wana lelo yo, ngakutu nazo loba sesi ya. S'il vous plaît. Mutu moko ka mukona ko mona mutu eza na poto, eza na Afrique. Parce que je parle en Afrique, na kendaka en Afrique. Ici, na tambolaka Belgique, Allemagne, Londres na kokoma. Partout, États-Unis na kokoma. Peut-être nga na zaneti binote ba mususu bozaka na ba place ba limite bokoki kosuka. Mais nga na kokoma partout. Kaka mutu kaka moko kozwa parce que nga ite. Bolekisaka ba biloko na bino nga na lobake lokote. Bozwaka ba oja batu bolekisaka nga lobake lokote. Mon frère a salu ojona ya pesinga na lobelango. Mutu oyo nalingi kutu kokota détail te parce que mama nanga apekisa kinga. Mama yaza mama nanga ta bochinga libumu moko te. Mais c'est maman ça fait longtemps, depuis 2007. Je le prends comme ma mère. Elle me prend comme sa fille. Et si Kazane appelle ses maman Germaine. Moi, c'est papa Mbala Bosco. Jean Bosco Mbala. Bazana Mat la jolie. Famille Mobimba. Nanomi. Elle m'a donné conseil, m'a dit que ma fille ne rentre pas trop dans cette histoire. Parce que toi, tu viens ici, au Pesakabiso conseil, aux autres salles, selon Nzambe, Ndenge Saint-Esprit, Ndenge Zo Kondirio, Ndenge Molimo Nzambe, Ndenge Zo Kondirio, Kota la Babuso Babatuana, Tika Bango. Mais comme ton frère t'a demandé service, parce que on a réseaux sociaux, nous on a dit ceci, Moutana histoire naye, Benga Biso Pesa Biso Toko Betango, Tokotanga Kombo na Ote Toko Beta, histoire Sarutanga Kombo na yo. Le cas nous on ne peut pas le faire ça. Mais si on a parlé de notre frère Tcheko parce que Kanaye ezandenge mon côté lui il est poisonné, poisonné na poison normal, il y a poison à Kindoki. Il y a qui ici, c'est pas pareil. Il est entre la vie et la mort. Boyo chuko yokaye asengi ba aide. J'aime pas parler de ça parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas, je suis en colère à propos de ça. Ça, c'est quel genre de pays? Ça, c'est quel genre de pays? Vous aimez toujours soutenir, beaucoup soutenir Kakaba. Oh, bah non, Bozo Ponaka, pourquoi? Nous tous, on est des citoyens. Il faut aider les autres. Bino bozolo bao mboka ese kufa nango eloko malonga de suicide ya na pas et ceci parce que mboka ese kufa on refuse pas. On a vu que vous étiez passés, vous étiez des chrétiens, soi-disant des chrétiens, et vous partez à l'église, et vous étiez partis à stade de ceux qui stade Namino, ceux qui Machini, ceux qui stade Denis Nango, la passé c'est quoi, j'ai même pas envie de parler de cela. Et Bokendaka Bacha Maboko Bima, que moi Nanzambe Ndazo Konzamboka. Quand tu as l'amour, tu vas soutenir les autres. Tant que vous sunga mosusu, kolingate patunyo soba yeba kozo sunga. Parce que la Bible nous dit ceci. Quand tu veux faire une monnaie, à droite, gauche et yebate. Il y a gauche et à droite et yebate. Maintenant, il y a des gens qui aident les gens. Ils veulent que tout le monde qui sache que nous est en train de l'aider. Quand tu vas aider quelqu'un, tu en as pour toi. Avec ton secret, avec ton Dieu, même la Bible nous dit ceci, Jésus-Christ nous a dit ceci, la Matthieu, si je ne me trompe pas, Jésus, quand tu vas prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie, qu'il soit simplement secret à toi et ton Père dans le cieux céleste. Contacte Nabino Mibale. Mais nous, ces derniers temps, non. Quand tu vas faire ce qu'il faut, tout le monde. Ah, moi, ça bien. Partout. Naba réseaux sociaux, sur ma photo, na yo partout. Ba makamno sur kaka yo. C'est là, non. Quel
gloire que tu veux. Même Jésus-Christ, même Dieu lui-même, quand il a laissé son trône, il a descendu sur la terre pour mourir pour toi, pour moi. Il n'a jamais voulu être gloire. Il n'a jamais voulu que, non, que le monde sache que non, voilà. Il y a des gens qui ont voulu que non, roi Azoya, le fils de Dieu tout-puissant, le fils de Dieu, Azo kita comme ça, Azoya kuna na mapata, Azo kita. Ngayoyo. Ngayoyo, Jésus-Christ, ngayoyo, nazo kita, nazo ya pona biki sabino. C'est ça que les gens qui ont voulu voir. Mais le kola ye abimaki na nzoto ya mwasi. Le kola ye abimaki na nzoto ya mwasi, abimaki na nzoto ya mwasi, azaki abimi le kola mutnoso abimaka melaki pe mabele. Ba memaki pendant 9 mois. Abotami pe ameli pe mabele. Bazondima te ke yende mobikisi. Bandimaki te ke yende eko kufela yo nanga. Bandimaki te yende mwana nzambe. Bandimaki te ke yende. Parce que Jésus a dit que moi et mon Père nous sommes un seul. Un seul. Avant que tu passes au Kiromona Nzambe, papa na ye, notre Père, au kolekana ne pas ya Jésus-Christ, na biso apoke pa papa. Ta kolekina ne pas ya Jésus-Christ, c'était au koleke pa ya papa te. Ah, mon frère, ma sœur. Au kanisa kango te vraiment, ce qui lelo liwa ye écouta yo, ekokuto na position nini. Ce qui lwa lelo ye kokuto na condition nini. Yo kaka maloba mabe. Yo kaka kofingaka. Yo kaka lingi ko sentir moninga te. Tu es là ko lingi so mezo so la bo. Zaka lingaka ko mata. Respect sa lisusu te. Mutu so ka lekata na age ata moko ya 1 an. Il faut respecter ye. Aza mukolo na yo. Aza pe na baleki neti yo. Eza te kelelo parce que yo bali. Oboti, ozasuki na ndako albaso koza na bana. Ye lo kazo bote teta aza ozomone neti aza moninga na yo. Non. Même mon outaleki okata na 6 mois ya pamba, tu le dois du respect. On n'arrive plus à respecter nos parents. On n'arrive plus à respecter nos parents, nos familles. Hein? Nos nés, les grandes personnes qui dépensent la vie à dépasser. On n'arrive plus à rien faire en fait. Mon frère, ma soeur, où allons-nous s'il vous plaît? Où? Tu vas aller le dernier jour. Tu veux mourir. Tout ce que tu es en train de faire, c'est réjouis-toi. Tout ce qu'on fait ici-bas, on paye ici-bas. Yo muto mesana ko lelisaka batu ma misa batu ekitaka. Yo muto mesana ko lelisaka batu na pasi na mutema. Yo muto mesana ko monisaka batu pasi. Yo muto mesana ko finga ka batu. Yo muto mesana ko sala ko nyokola ko boma ko bakila wa maladie ko sa c'est là. Problème ezate, réjouis-toi. Mokilo ezaya yote. Il y a que le seul que Dieu qui voit. Même à tes bottes, même penasé ya maille. Il y a monaka partout. Là, c'est mon côté ça. Donc, vous pensez que vous êtes fan de Kanabanda Kouboye parce que plafond est allé. À mon avis, sauté. Même quand tu dors avec ton mari, tu n'as pas ça la kanambete à monaka. Là, tu n'as pas hôtel, aux là, la bonne moi, ça mobile, ba monaka. Tant que tu n'as pas longo la base, moi, ça va monaka nyoso. Tout. Tant que tu as téléphone, yo po benga moninga, tonga monaka, yo kaka. Tant que tu as la ka. Ça la projet au lali. Est-ce que tu te rends compte que quand tu vas te réveiller au que le capé n'a pas à liwa il n'a pas à pongi pardon il n'a pas à pongi pour les canapés au koufi ok de wapi mon frère ma soeur to changer to bongwama to tika mabe loka kimia na moto nyonso loka kimia okoma to finga moto to finga na kapwani yo moto kela moto yo moto salaka moto na kati ya libumu. Plusieurs fois je vous parle de cela. Bato bakena koti abana pe fanda kate. Est-ce que son mona moto akeli moto? Moto zelongi mabe. Azala mukuse, azala mulai, azala muke, azala munene, azala mwindu, azala pembe, azala teint clair, azala chocolat, azala soki azana passe, azana pauvre. Aza pauvre. Etalio na nini. Ça te regarde où? Au Kenya na lola. Ton ali felo.
tozoyoka bato awa intel akufaki bamonaki ceci bamonaki ceci bamonaki cela bamonaki cela azonyokama azolela azosenga ceci oyokaka ngo te bino bokosuka mabe bolingi kochange te bozomona neti yo moto otambola na mutuka ozomona neti mutuka nde eza suka ya vie omona bato mosusu pamba yo moto ozotambola na yo moto ozosala ozozwa mwamba ozomona bato yo moto ozobota ozomona bato yo moto ozobala ozomona so bato yo moto ozotonga bandako ndako wana kokende nango ape kotikala c'est quoi ça oyo moto ozokende kosalisa bamabele bafesi banyokosesa omine neti yo nde yo ata olati lamba ya combien olati lamba bote neti bato mosusu bamonela je vais parler ça bato mosusu bamona bapasi na afrika ye na poto lelo akomi mapeka awa na poto toya biso sokoluka yoka soki mpoka biso kongo ezalaki mpe nangaka kosala lokwa na poto la na kolobela ngo. Je vais parler de ça même après, demain si j'aurai des temps. Même lobby n'a pourquoi ou après, je vais essayer de parler de ça. To changer. Vanité de vanité. To chika ko fingana. Basi na poton de la kisini. Mi bali na poton de la kisini. Babiso to bala na poto awati. Pilo to lata ba voile, to lata ba alliance na maboko li bala ngweza o. Koza mwasi na poto ndoza na paradis. Koza mobali na poto ndoza na paradis. Toko mikomona to bala na poto mabe, to bala na Afrique mabe. To ya na yo moto ya voya poto wana, ozaki na Afrique. To botama ki na Afrique oye na poto, botama na poto. Ato ba botama na poto wa para na bango ba uta Afrique. Ba botama ici ta. Mais c'est quoi ça? Bon na poto ngoni paradis? C'est du n'importe quoi ça. Vous arrêtez un peu, on a marre, on est fatigué de vous. Ça, c'est qu'il y a déjà des histoires. Réseaux sociaux, il y a kaka boyo, l'écoute, il y a bien, na TikTok, bêtise, na Facebook, bêtise, na Instagram, bêtise, na Snap, bêtise, na Imo, bêtise, partout. Réseaux sociaux, kaka mabe na mabe. Na YouTube, on parle même plus, on peut plus respirer. C'est quoi ça, au juste? Vous arrêtez un peu, s'il vous plaît. Mais c'est ça ce qui est déjà l'histoire. Non, c'est abusé ça. On ne peut plus respirer. C'est passé. Moi, franchement. Ah. Zambena Lola, yokala bisoma. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Bolimbi sanga, baoyanga babone. Dans son attend, na matisi parce que ça énerve. Peut ça passer. Comment na bandeko bozo salir bandeko na bino congolais to linganité zamba limbi sabino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne 12 étoiles TV, restez toujours branchés sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Partagez, likez, abonnez-vous et faites abonner sur les autres. Que Dieu vous bénisse. Tendre pas, je te rends grâce, je te bénis parce que toi tu es Dieu, qui est incomparable comme toi, qui est puissant comme toi. Mon âme te dit merci pour toutes les bonnes choses de merveille. Sois loué, sois béni, sois manifesté parce que tu as commencé avec moi et tu as fini avec moi. Merci pour ta présence. Parlez notre puissant Seigneur jusqu'à ça. Amen. Bye, à la prochaine. Merci.